What have we done? Cuisine Yannick TV, Ndemakamo. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Na kacha chaîne à Cuisine Yannick, solution à tout sur tout. Bonjour, bonsoir, ça dépend et coucou telabino partout bozwami. Ou eza Cuisine Yannick TV aye. Na fongoli ba caméra na ngana mukola lelo na memeli bino émission ya kitoko bana mama bokota to solo la lisolo ni na memeli bino na mukola lelo. Avant ko bande émission na biso to pesa ka merci na Seigneur parce que kolala kola mukabande konanga eza habitude te eza kaka ngolu to moni su mukola lelo. Yango to pesa ka Seigneur merci. Ba vrai ba abonné. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bokota to solo la baba oye oh moko na bino bokota to sola baba kuka monde entier s'il vous plaît pena na s'abonner ce que j'ai grâce à kota la chaîne à Cuisine Yannick TV na finga kate to pesa toujours conseil maman abiso alobaka to la nana mbongo te mais boulot ndele kama lobane ebele vraiment boulot bino mombo yebi bande kunanga baba kuka monde entier bokota bolanda vraiment vidéo na boke binyo so bande konanga partout bozwami bozomona na miniature wana j'espère na miniature wana eza 4 personnes. Bokotu na Cuisine Yannick alinga lobasuni bolanda émission très bien na boke binyonso. Cuisine Yannick azalaka na bankita bomba. Cuisine Yannick alobaka na vérité bana mama. Bokota bolanda émission bien et que ça la vraiment bien makasi bande konangai. Bozomona na miniature wana eza style abissal mams na biso pomba scène. Bozomona lisusu wana eza leanda ya mwana muluba tongo bino mo boyebi pe lisusu mobali na ye ex mobile ne papa mwana leanda ya bino mo boyebi wana bomoni nana Amélia boyebi pe bien j'espère bino moko boyebi vraiment bango makasi bolanda émission très bien. Émission to memeli bino na mukola lo parce que to mona déjà tension mabe koti makasi. To mona vraiment ndaya na biso Baptiste bino mo boyebi Baptiste bien Baptiste babota na leandaya babota ni mwana moko mais encore bango na bango bato a théâtre babota esimba lango te mutu na mutu azwa coin na ye mais to eko vanda to eko tala par-ci par-là na internet ba YouTube par-ci par-là ba Facebook to moni lisusu nana Amélia ba komi na Baptiste mwasi na mobali ba bi love story bande konanga vraiment ezokamisa biso parce que biso tozana to bomba na biso tengana bina ena memela ba vrai bota la tension na mama ndaya zui boyebi ke mama ndaya leandaya a joué très bien na kacha SB en tout cas azolela grave abi pourquoi bato a théâtre boza na bolingo te pourquoi bato a théâtre boza kaka bino na bino bozo tourner sika moko bino boyebi ke leandaya abota na Baptiste malgré bakabona mais Baptiste aza papa mwana leandaya mukili nyonso bino nyonso bato a théâtre bato maboke boyebi mais okoki kosala kaka eloko okako beta muninga no mosindo po obebisa kaka morale ya leya bana mama boyebi ke na minute mama leandaya okoko tournage te moi ça la taba film ba théâtre ezate tension bana mama bokota ba bi tension mama leanda ya tension mutema likolo na mincho moi tourner ta tournage ezate mama style abisalo encore atonda bolingo mama style abisalo eko consoler mama leanda ya
kolela te pangusa ma misu za la femme forte, tu dois vraiment courage. Mobile déjà bokabwana bino malgré ça la passe pour alingi moko na biso bato à théâtre mais nzambe a fortifié yo botala mutema mami sinabiso baba kuku oye dadi mavungu moko na biso wana moko na biso bambote siko zali mama sila bisalu na lelo ya trop je t'aime beaucoup mami sinabiso ba bonjour bonsoir ça dépend air et kokutela dadi mavungu balobi veut dire yozaka yo moko balobi dadi mavungu mwana baba kuke famia baba kuku moko na biso en tout cas cuisine Yannick TV na peso mbote bonsoir bonjour ça dépend ere kokutelo partout zwami o moko na bino wana vraiment baba kuka vrai moko na biso boke baba fois baba kuku ba koche belé biso na biso toyebani pe tolingani toza toujours ini toujours bande konanga mami na biso atonda bolingo la raté azosala toujours musala na ye mami sake ko consoler les andaya parce que tension zo mataka bilo mo boyebi tension munene pe moi âge tension koma ka mbilinga mais tozana tozo sungana kaka Mama Leanda ya benga ki mama Sila Bisalu ndenge ka ezalaka kokita moni ke tena ke pa mama Sila Bisalu mutema malamu mama ba kuku atonda bolingo mama Sila Bisalu pe akenda ka te ndeko na ye atalisi vi moi be expérience o bakuta na ona ba parcours na bango ndenge ka kezalaka Mama Leanda ya azwi vraiment kimia cuisine Yannick TV azala na eba kite ba vrefo na mimele binu ono be na bomba te na obaki na koloba yango bomoni na sale mission ya libino bana mama nanga to soutenir Mama Leanda ba kuku nyonso il s'agit bo commenter bo benga bo répondre ye na ba commentaire bino moko bolo ba fana Mama Leanda ya bo kota bo ebi comédien na bino muta théâtre na bino Leanda ya bo manifester ba fana mama Sila Bisalu mami na biso ba kuku bokota bo sa rande to misana ko salo moko na bino bokota tomoni va Baptiste sali malamu bia sali mabe bino mo bokoma na ba commentaire nde bokolanda vidéo parce que cuisine Yannick TV amoni ngo fomeza mabe makasi Baptiste soki ba koza posa mwasi basi bazana bango ebele baza boka na monde théâtre to kokika kena prouver pele non le aza mama ba na yo na Amélia nana na bobo chité mais na le bobo chité déjà moi na okene déjà ba 6 ans ba 7 ans j'espère ça déjà maman bana ata bokabwana otika la maman bana pour makila mwana leza makila Batista bande konanga mo photo za la peine à conscience ya Léa nana mais Amélia nana nga fana on peut se conseiller à part que cuisine Yannick TV moni ke mibal pe baza bango ebele okozwa pe mobano mo ebi ke wana za radio ya Léa mo sala ngoka ke na bete mo sindo ndeka ekenda na ngo pe mo sindo te ezana pe da bakabwana malgré bakamwana mais pas ça no memeli Mama Leanda mwana ana kacha okokata ko tourner te bande konanga ça les vraiment pas ça la moko ayebe makambo ngo bien moko ka kokota ka pa mobani maman de konanga bana maman ni bali bazala na ba faible biso basi mtoza ka fort photo za ka mobile pas draguer aujourd'hui pe maîtriser bi non parce que na bi kabima de anande konanga ona copine nanga bo na master nanga bo ezara pe bongo bino bata théâtre vraiment boza bizarre bio na bino boza ba hypocrite bio na bino bozo boma nango toyo kaka ko mbasu poison liwa na kana bino mabeza makasi bandeko na ngai mabeza makasi Baptiste vraiment nga cuisine Yannick alobi osali mabe fallait pas osala ngona respect tamukie ya mama mwana il fallait luka mwasi musu basi bazebele ba vrai ba abonné na bino bomoni nde nini asali bien bien sali mala bon manifester na ba commentaire va bien faux bino mon bon lobe parce que cuisine Yannick osala toujours musala ne ba analyse bazo memela bino nyo tout be émission na tiaka kaka po bandeko na bozala toujours à l'aise dadi mavungu yo moni ndenge nini yo moko lobe na vraiment mami sasali ako consoler ndeko na ye apesi kimia bino mo bon manifester na ba commentaire et ça là vraiment bien cuisine Yannick TV moko na bino na lela bino ya trop baba cook je vous love ba vrai nanga je vous love ba vrai nanga na lobaka tout le temps je vous love parce que na lela bino ya trop ce bino bosate musala ekufito sala toujours musala na biso kande to mesana maloba te mais boulonde leka maloba ni bele
Cuisine Yannick azaka na eba kite pa bomba. Ona memela ki bino bala mama yangwana. Na lela bino ya trop. Bino mobo manifeste. Talaka mama nda na micho tension eza bien ta ke l'hôpital zonga boye pona Batista. Mama e pasio wapi bino mobo yebi mwana mama ndenge suya kana motema. Mama silo merci. Foma poko consoler ndeko pesi kimia sila bisalu mela non je t'aime beaucoup mama sila bisalu mela nzamba lola pambolo na tous les domaines izalaka yo génération à génération toujours likolo ba vrai on a memela bino na mukolo alelo yango oyo na lela bino ya trop bozala toujours branché en ligne beaucoup recevoir encore des émissions kitoko na chaîne à Cuisine Yannick TV afinga kanete apesa kaka conseil merci na ndeko mama ndeko papa onyo to kolanda video e bandeli tisuka wa ko commenter wa ko s'abonner nzamba lola pambola ye merci na baba kuka monde entier bozo soutenir Cuisine Yannick TV akende liboso avancer na ba commentaire na ba remarque na ba appel na bino en tout cas na pesi bino baba kuku merci au fond du mon cœur merci na bande ko nyonso ba ko s'abonner ba ko commenter ba ko landa video de pro de loin merci que Dieu vous bénisse à la prochaine bye. Lomba bitumba na ngai nzambe alola lomba bitumba na ngai nzambe alola lomba bitumba na ngai kosi na yuda lomba bitumba na ngai nzambe alola mundeli na ngai yendo longisa ngai tango banguna bakoluka ngai yendo bomba ngai tango banguna bakolanda